American Power, masanga esalami pona kobomba bo pikiliki ya mokolo. Na Kinshasa, mikolo nyonso eza bitumba. Bitumba pona oyo tolingi, pona mosala e pona elikia. American Power, moninga na yo ya bitap nyonso, lakisa bokasi na yo. La musabo pikiliki ya kati ya nzoto na American Power. Libérez votre potentiel. Libère ta puissance. American Power. Énergie à ma champion. Réalité à Banakino. Senko PSC bakiti na Angola. Ona kusolola na président Joao Lorenzo. Na maimatali kimia na este ya République démocratique du Congo. Tozo aba détail na élément ya faso kirombe. Na souci ya koluka kimia na kati ya République démocratique du Congo pe ko vivre malamu na Afrique na ba pays voisins na ye ba membre ya Senko ndenge bazali ko continuer kokutana na bato pona ko beta masolo ya dialogue oyo esengeli salema na République démocratique du Congo bakutani na président ya Angola Joao Lorenzo na tina ya kosolola pe kotalisa ye masolo ya pacte social pour la paix oyo ezali très important pour la République démocratique du Congo pe ba pays voisins na ye na yango président Joao Lorenzo président ya Angola asepeli makasi na initiative oyo ezali pacte social natina ya ko vivre ensemble na République démocratique du Congo pe à promettre soutien na ye na initiative oyo na double qualité na ye oyo azali na yango lokola président ya Union africaine pe président ya Angola pays frère ya République démocratique du Congo na yango esengeli kosimba ete sensibilisation oyo rapport nyonso tu ekokoma epai ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi na maloba ya porte-parole ya ECC ndenge autaki koloba na nzela ya ba radio awa ke kimia ezali na prix oyo esengeli kofuta soit bolingi bitumba to pe bolingi kimia kasi nyonso wana ezali na primoko esengeli befutama na yango tozali kotela pe tozali kojimele masolo oyo ndenge ezali kobetama pe suka na yango. Selon Le Monde, moko ya ba site fiable ya information awa na RDC pe ba page mususu ba informaki population ke États-Unis bazali prêt ya kosolola na RDC pour na koyeba kusala nouvelle collaboration na maimatali sécurité ya Est ya RDC pe ba minéré ya RDC. Magazine KNB atikala ki simate atunaki mutuna na population. Est-ce que collaboration oyo ekozala avantage ya RDC tope ekozala avantage ya mboka ya États-Unis? Eza mabe tope malamu. Bozo aba détail na élément ya miti mafuta. Oloko tokoloba ezake, les relations entre les États sont basées par les intérêts. Lelo soki gouvernement ya mboka na biso est jugé utile et qu'il ne nouer une relation moko économique et commerciale na États-Unis d'Amérique, c'est en connaissance de cause. Depuis que la partie orientale de notre pays est endeuillée il y a de cela 30 ans. Écrivain politologue camerounais na kombo Charles Nanaloba, l'omerta de la communauté internationale, Holocauste au Congo. Ba Congolais tozali kokufa de cela 30 ans, plus de 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées, plus de 510 000 hectares dévastés. À cause ya ba minéraux nzambe atia na partie orientale ya mboka na biso. Fati atala bino non, ba Congolais ba continue kokufa ra boyete. Butumba ya Est foto ba yango, batu ba luka déstabilisation na ezalaka administration ya Bill Clinton. Oyo aluka déstabilisation partie orientale ya mboka na biso. Demo konza mboka tali, bato oyo ba déstabiliser sika wana eza ba américain. Lelo administration mususu ezali ya Donald Trump. To sala na bango oyo ba bengi win-win, gagnant gagnant.
biso tozozo ba minéraux ya mboka na biso boya kozwa yango ole bozalaka ba reseller Rwanda pesaka bino yango venez entrer par la grande porte to signer na bino ba contrat moko économique et commercial d'une manière officielle. Vous venez par la grande porte, vous allez ba reseller te, vous ba minéraux contrepartie. Vous foutez ba impôt, yamboka la biso, vous engagez ba congolais na misala, vous tonga ba hôpitaux, ceux qui vous allez na posa, vous aider biso, il faut ba aider biso sur le plan militaire. Pas tout ça biso ba arme de dernière génération, aide militaire autorisana posa. Aux États-Unis, vous pouvez s'abisso à contrepartie à minéraux, bazali kozwa. Ngala obenga ngo ezali troc. L'échange à bien contre bien mususu. Échange à minéraux, moyennant aide militaire, américain, par au s'abisso. Ça sera le bienvenu pour mettre un terme. Là-bas, Congomani, bazali kokufa, matin, midi, soir, il y a de cela 30 ans. Donc, ça dit, c'est quelque chose qui est louable. Et biso tout ma Congomani de père et de mère, doit produire, tobi iyo. On a idée nanga moko, on a ngai, chaque peuple congolais. Nazo mona idée wane za quand même malamu. Malamu toko cha kimia. Kimia zala na mupanji wana bonyele ya est. Kimia zala. O soki Amérique a pesi biso basoda na bavani na est kuna. Et pourtant bako sécuriser ngamu wana bien et pourtant ata bomengo na biso na baba na kozwa biloko na biso mais vous appelez un pourcentage na biso bana vivre pe na pourcentage na biso pe vous appelez bien au Rwanda bana ikozwa bango ba bénéficier nango biso pe bana ozelo côté mais bango so ba ozwa batiso ba militaire pourcentage etikala ya biso eza ida malamu to ko boya te po batu bande ko biso pe bato kufe belé na est ikolo nyoso te to zo bamba mais so ba ye ba sécuriser est eza mabete so bazu ba minéraux pe bota bana mabele amine pe ko silate et pourtant pe to ko zo pe to bana bénéficier pe na ba pourcentage na biso na mboka donc to ngalo ba industrie na biso na mboka awa ba minéraux na biso eza na onenga eza mabete po na nga na mona ngo eza quand même ida bien po kimia pe ko to na monyele ya est réalité ya bana kino ba au cadre ya parti PPRD Obeminaku Emmanuel Ramazani Shadari pe ba misusu ba répondaki na invitation ya cour militaire ya RDC tozo ba détail na élément ya Jumi Mukenzi. Obeminaku Emmanuel Shadari P. Ferdinand Kambere Babini libre na cour militaire après 7 heures il y a audition na bango par rapport à la convocation oyo epesamela ki bango ba au cadre il y a PPRD bazali ki convoqué na auditorat militaire pour na ba propos na bango contre pouvoir en place oyo bane kokende na sens ya ko soutenir rébellion il y a ba F23 et le président na bango Joseph Kabila oyo sikoyo azali na exil na ba proche mususu pe ba mambo mususu ya PPRD. Pendant 7 heures ya audition na cour militaire ba cadre ya PPRD ba pekisaki bango kobima na territoire national pe surtout ba bouger na Kinshasa te pambate esengela ki ba répondre pe ba soupçonnaki bango kozala en connivence na ba M23 PAFC oyo ezali soutenu na Rwanda. D'après ba source ebele ba sengaki bango na kati batika ba téléphone na bango po ba contrôler yango pe ba vérifier makambo ezali na kati. Il semble que bango moko balobaki que ba contrôler ba téléphone na bango en présence na bango sima bazonga na yango. Au sortir, il y a cours militaire. Emmanuel Shadari, oyo, ba militaire belé, a PPRD, bazaki, li bana baye, cause la bango, à s'exprimer pour y. Dengue militant accompagné Ngai na président na Kambere
makambo eleki na yango bien. Moko ya bakadre ya PPRD Omari India ye azalaki na kati te kasi apesi quelques éléments oyo bango bazali kokanisa par rapport ya makambo pouvoir oyo ezali en place ezali kosala. Dossier oyo ezali à suivre pour PPRD AFC na M23 elongo na Kagame bango pe bazali kolinga ba stratégie côté na bango kasi il faut koyeba que normalement pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balobi après 30 ans d'agression pe ba accord oyo ici la kate surtout ba makambo ekendaka va et vient lelo bolobi pe lobi ezongi esengeli ici la pour du bon yango wana esengeli ba vrai auteur ya makambo oyo basila na ye pote kimia ezonga na est ya République démocratique du Congo. Dossier oyo ezali à suivre. Tambola la mokili omona comportement ya ba mama ebele ya basi ya mabala e koma soki mobali avandi na ndaku journée wana mbongo ya wenze e kotikala kokoka ata kosoko mokete ata apesi ba million ba kokene wenze na suka nango bakoya kozongela ikaka papa ye mbonga wenze pesaki ekokaki te ba mama batikala kisima te balobaki boye na micro ya KNB News. Awa na kati ya ville province ya Kinshasa tokoma komona phénomène oyo ekoma kosalema mingi na ba famille ebele okomona soki papa atiki mbongo ya wenze abimi akei musala tope ake koluka discussion ezalaka te na mbongo wana tope ba réclamation esalemaka te ke mama akendeki wenze mbongo ekoki te tope atindaki mwana akende kosala wenze mbongo ekoki te kasi mokolo oyo papa abimaka te avandaka na ndako okomona ba réclamation eyaka toujours ezala mama akendeki wenze tope mwana akoya kaka papa mbongo ya wenze opesaki ekoki te litungulu ezangi pilipili kutu tosombi te esengeli kaka obakisa mbongo mususu. Na yango magazine KNB esololaki na population mokolo ya lelo pona kotuna mutuna pourquoi mbongo ya wenze ezangaka kaka soki bapapa bavani na ndaku journée oyo babimaka te ezalaka nde journée oyo mbongo ya wenze ekokaka te ata ko apesi ba million ba réclamation eyaka kaka mbongo ya wenze eza ya kokoka te. Papa question ne tuni eza moi passe eza pena moi passe mais c'est la ka bongo pour se préoccuper biso pe pasi to zala mayele oko zala bo pesi na mbongo na kei kuna loko wana na momi yango ke eza na primo ya likolo parce qu'on a place mbongo na ngekota yo dana moni ke papa za na fona profiter non somba papa ndeni non somba la mandeni afika na profiter ke ata 1000 ata ngako tata 1000 tour no yaka conseil ngana ko pesa bon moi si bien mutu na mutu aza ndenge na ye na mutu aza ndenge na ye ngapi sombongo ya wenze ko kite me na bakisaka me so mobali na ngaza bon bakisa te ndo pesa me yeso kaza linga na otiana na conseil ngana ko pesa kaya ngwana a o balinga ka ko pesa ka neti ayebika mobali na za ndaku ko senga ko déranger ako kimisa pe mobali na ye akimisi pe mobali na journée mobali pa kimia ye ka komona na 22h ezala bongo ko soki papa azali na koloba te mbongo ekokaka te po ye ne fa pesa mbongo wenze mbongo ekoka te ezanga le msuma ndemi il faut abimisa po jour ana yenda aza na ndako mais soki aza te na kodébrouiller nga moko na yebi ke na osomba mwa biloko na ba quantité moko na yebi ke mbongo esani ekoka mais soki azali fo mbongo ekokaka te so bakisa kaka mwa pilipili mwa savon mwa ni pesa jour aza na ndako ça ça dépense te abimisa mbongo abombaki mais soki aza na ete na obeta mutunga moko na msina ko defa pe ata ko to mabe pisi mo litungu na weekend ni na futa to na ajouter bana balia bien journée le kabien encore aujourd'hui bongo te ya zali si place faut que ça va posa na ye faut que ça venait ba besoin na ni kaza papa na ndako fo suka les ala ni wana na mitumisa mate journée na mitumisa mate fo yenda bimisambo kwanza mbonga mbabo ba poche ya mbongo donc abimita ke musala te journée ana c'est ana mbonga c'est dans mobimba conseil ni na pesa na concept na ona ko pe to ngamo pe na mama na kananda yaka ndenza mbasela mokili yango
na biso ba mama jour papa za kana faut dépenser ça la carte kana conseil ya pesa te parce que on a pesa conseil quoi to protéger ba papa ngo ke ba bimisa mbongo ta pesa ki 20 000 faut ça ka wenza 20 000 faut jour papa va na faut dépenser ça là moko to lamba ebele nyoso ya wana calculer c'est pas pour sentir papa za nda kana conseil ya pesa te ngo mo pe na mama na mobile na nda mama talaka pe poche ya mobali na yo mozindo na yango ezalaka ndenge nini olingi nyonso oyo mobali azwaki na semaine asilisa yango kaka na mukolo oyo apemi na ndako yebaka kosala calcul ya kosomba biloko na yo ya wenze pour ke ndako elia kosilisa poche ya mobali te parce que mobali avani na ndako journée wana abimite il faut abana kosomba nyonso asomba savon asomba sukali asomba miliki nyonso tu oyo kozala na yango besoin na journée wana nyonso kaka boke ne pas papa la bino ezala bana basengi yo oza kotina bango kaka epa ya papa na bango eza kitoko te mama yebaka ndenge nini ya kobatela poche ya mobali na yo pour ke lobi olela te okende kobeta lisolo te pa moninga biso kutu mikolo yo tozali kolamba kaka loso na loso oui. Réalité ya bana kino. Briefing presse où ezalaki ko animé entre ministre ya communication et média Patrick Kamuyaya na ministre ya ITPR pe membre ya ba communauté ya Banyamulenge ba betaki masolo natina ya communauté oyo pe ba on balobi ke Rwanda azali ko défendre bango batindi ataye mokolo moko te a défendre Banyamulenge tozo ba détail na commentaire ya Jimmy Mukendi ezali lokuta monene oyo Rwanda lelo azali ko propager tango azali ko loba ke bazali ko ya awa pona ko protéger communauté na biso ezali lokuta monene d'abord parce que communauté na biso etikali ko inviter bango te etikali ko senga bango te ke bazala ba avocat na biso communauté na biso ezali une des communautés ya Congo ba problème na biso entre congolais ata to bundi ata to swani tozali na tata pe to koluka ba solution na katikati na biso toza na besoin te que mutauta libanda po ya koluka biso ba solution awa oyo azaki kolobake ayepo na yango te ayepo na agenda mususu agenda ya Rwanda ezali agenda te ya koya ko protéger communauté na biso nazaki koloba tout à l'heure que communauté na biso ezali na Kinshasa toza ko vivre na Kinshasa toza ko vivre na Bukavu est-ce que na Kinshasa Rwanda mute protéger biso to l'état na biso mute protéger biso awa ata soki problème to pokoso ebimi ezali kaka l'état na biso est-ce que tokenda kolela tokoloba président batu bakomi koloba ke biso toza ba complice batu bakomi kotala biso na liso mabe l'état vient à notre secours pe bayaka ba oyo ba se permetta ba attaquer communauté na biso awa parce que yaka pe to la vérité puisque ça makambo to vivre awa sous le régime. Mais la réaction a été directe. La réaction était directe. On est venu protéger notre communauté. Awa. Basite nga moko oyo akufi awa na Kinshasa likolo ya likambwana. Eza Rwanda te mute protéger ki bango ezali l'état na biso. Po tozali na l'état oyo azali responsable. Pe tozana mokonzi ya moka oyo azali ko dénoncer yango mikolo nyoso na ba discours na ye. Alobaki yango na Angleterre à l'époque na Londres alobaka que Munyamulenge azali congolais lokola ba misusu azali compatriote lokola ba misusu botika kosala le jeu de l'ennemi oyo azolinga ko kabola biso pote bomona ke communauté wana mutezali complice ya makambo wana po yango nde baza ko utiliser lelo comme tout le ba argument pona kokota na kati ya mboka na biso toboya makambo wana toboya kopesa bango ba prétexte
na ba comportement na biso potango toza ko sala bongo bango basolo ba bozo komona makam tozalo ba izaka solo baningaka bango te baza ko discriminer bango ceux qui bandeko ata problème ekozali ekoki kozala ata pokoso ekoki kozala toza na l'état na biso oyo tulingi yende a régler ba problème wana yango nde toza ko senga yango nde toza ko linga te que toza ko senga biso ba congolais to sala le lit to bango nde ni na lingala to pesa bango raison te na discours bango basanango o bazonga ko lekisa na ba mboka libanda kuna ko kosa ete que voilà communauté oyo génocide za ko se préparer au communauté oyo massacre za ko se préparer contre bango yango na biso ba biso pula wana ezali wapi bayoka yango wapi boni bakufi na kati ya communauté wana tozali wana Kinshasa tozali na Bukavu tozali na Uvira tozali na Lubumbashi tozali na Kolwezi wapi bakufi pona kolobake M23 e banda bitumba M23 o ezali tolobaka ilamba oyo Rwanda ilati lelo pote alata belamba mususu obino moko boyebi na mikolo o ezalaki ezali passé tout à fait donc ne tombons pas tokoyate na kati ya piège na kati ya mutambo oyo banguna oyo état ya Rwanda ezaliko tendre biso tokoyate. Et je termine en faisant appel à l'unité, à la cohésion. Tozala na bomoko pote topesa occasion te na banguna bayako kosakana na mboka na biso yango nde tata mokonzi mboka asa koloba mikolo nyonso unité nationale, cohésion nationale. Ba problème na biso to résoudre ngo entre Congolais. Réalité ya bana kino 5 officiers supérieurs oyo ya Nord Kivu baibaki na kokima tango ba rebelle baibi na kokota na nde dossier na bango efongwami lelo liboso ya ministre ya justice maître Constant Mutamba. Lokola ezalaki prévu ouverture ya procès ya bato oyo baibaka na kokima bitumba tango ekotaki na Nord Kivu ba officier supérieur ya la police pe ya force armée ya République démocratique du Congo mokolo ya lelo jeudi 13 mars 2025 liboso ya haute cour militaire de justice pe ministre ya justice maître Constant Mutamba nde procès na bango efungwami. Commandant ya 34e région militaire, commissaire divisionnaire adjoint ya la police, vice-gouverneur intermaire ya Nord Kivu, conseiller principal ya gouverneur militaire ya Nord Kivu Oazali na charge ya ordre public, commandant ya 11e brigade ya réaction rapide na commissaire divisionnaire adjoint ya la police bango baebaki na kosundola nyonso oyo ezali ya bango ba munition pe bateni pona kokima tokanisa ete na abando oyo basalaki nde yango exposa population na danger oyo bazali na yango liboso ya ba rebelle ya M23 pe ya AFC na ndenge justice eyebi na kozwa likambo na bango na maboko tokanisa suite moko tope esengeli bafuta pona pokase oyo bayebi na kosala na tina ya ko abandonner mboka na maboko ya ba rebelle ya M23 pe AFC na ba militaire ya Rwanda. Réalité ya bana kino Réunion ya SADC o esalemaki lobi ba chef d'état ba yokani kosangisa ba processus ya Rwanda na Nairobi esika moko nyonso pour la kopesa toujours solution na partie est de la République démocratique du Congo. Toza ba détail na élément oyo. Na communiqué final oyo ya sommet esalemaki mokolo ya lobby na compte ya SADC azali ko réitérer position na ye pona sommet oyo ezali coordonné vision ya ba processus ya Rwanda na Nairobi. Nécessité ezali ya ko privilégier solution politique diplomatique na maimatali crise sécuritaire ya Est ya République démocratique du Congo ezali marqué na offensive ya ba rebelle ya M23 oyo bazali soutenu na Rwanda
communauté internationale et organisation régionale. Bango nyonso balobi ete solution militaire ezali te na crise oyo ezali en cours na République démocratique du Congo. Na yango na sommet oyo esalemaki mokolo ya jeudi 13 mars 2025, communauté ya développement ya Afrique australe ba renouveler une fois pe ba recommander kolandisama na logique ya résolution ya sommet conjoint oyo esalemaki SADC na EAC oyo basengaki fusion ya ba processus ya paix oyo ezali ya Luanda na Nairobi. Objectif ezali ko renforcer ba processus ya solidarité na République démocratique du Congo. Sommet oyo ezali ko continuer ko soutenir RDC natina ya ko préserver indépendance ya souveraineté paix intégrité territoriale na ko restaurer kimia oyo ezali durable à la République démocratique du Congo pe na région ya Grand Lac. Réalité ya bana kino. Réunion oyo ya conseil des ministres esalemaki na cité Union africaine sikali tata mokonzi ekolo nde a président ki yango masolo ebele ebetamaki tozo ba détail na élément oyo. 35e réunion, il y a conseil des ministres présidé par mon chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Salemaki vendredi 14 mars 2025 na cité de l'Union africaine. Naba point oyo et talaki communication et à président de la République Félix Tshisekedi a dit que membre du gouvernement nécessité y a ko optimiser la structure oyo existera déjà pour na ko servir na ba intérêt y a ba investisseurs pe ba entrepreneurs au regard il y a situation économique actuelle oyo ezali marqué na ba guerre ya est ya République démocratique du Congo na est et surtout président de la République azo tenir na ba mesure pour na ko favoriser développement économique et ko atteindre ba investisseurs ya sika oyo bakoya ko chambongo na bango na RDC pour kinta ya ekolo etombama kitoko kocha en œuvre ba réforme ambitieuse oyo ezali ko viser ko améliorer le climat des affaires, ko installer un système ya transparence pe ko assurer harmonisation ya ba texte oyo ezali ko encadrer chaque domaine sous supervision ya premier ministre président asengi na ba ministère ya plan ya justice ya finance ya industrie ya commerce extérieur pe ya jeunesse ba se charger na ko ça la réflexion approfondie sur ba opportunité pour que réussite ya ko optimiser ba structure existence na économie en doka esalema malamu pe pona ko servir surtout ba intérêt ya ba investisseurs na ba entrepreneurs. Nécessité ya mise en place ya ba guichet unique numérisé pona ko faciliter ba démarche administrative ya ba entrepreneurs pe ba investisseurs. Porté le premier ministre à l'obéli rentrée parlementaire il y a samedi au l'Assemblée nationale et a réitéré le thème de la présidente de la République pour relever les défis oyo et zali en face à rassurer que problématique nion sur l'état limboka et selon la maki entre exécutif national naba membre et bureau et assemblée nationale pour harmoniser cadre institutionnel oyo et ko sala que ba définir sur oyo zali na mboka et zala bongo bien affronté à relever peu la mesure, il y a suspension, il y a exploitation, il y a cobalt, il y a RDC, puis à rappeler que bazali ko encadrer la mesure wana pour RDC et babon ko bimaganya par rapport il y a ba offre, il y a ba marché mondial. Côté il y a vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur à présenter qui état il y a mboka pe surtout administration, il y a territoire où ils allaient marquer na solo il y a agression, il y a ba Rwandais pe ba effort diplomatique où ils allaient ko salema na niveau il y a gouvernement surtout na adhésion à la population na masolo ya mobilisation générale au président à lansaki ona ekolo na Congo central VPM ya intérieur à lansaki opération Ndobo et vulgarisation à masolo ya la communauté oyo ekosala te ba ko rozabona la sécurité na base ministre de la défense a ko préciser na tour na que FARDC bazali ko continuer ko maintenir masolo na ba fonyo so par rapport ya oyo ezali koleka na Nord Kivu na Sud Kivu
pe na Ituri. Ministre ya santé sur situation sanitaire na ba zone occupée à l'Obi na Nord Kivu. Lelo tozali ko compter 5588 blessés pe il faut qu'on ait 44 tonnes ya bakisi au Union européenne etinda kiti sikoyo ezali bloqué na terrain ya ba zone ya ba mboka ya ba agresseur na sud Kivu kuna balobi plus de 1114 blessés au ministère ya santé et répertorié. Côté national éducation, ministre d'État, ministre de l'éducation, professeur Raissa Malou, a présenté une note d'information sur l'épreuve hors session examen d'État Oyo et Sengeli Salamana province éducationnelle Nord Kivu 1, Nord Kivu 2, P Sud Kivu, bako organisé session préliminaire et examen d'État wana le 25 mars 2025 Oyo na bénéfice il y a 619 candidats. Côté il y a finance deux notes de service et qui présenté il y a les dossiers sur réforme il y a ma facture normalisée et il y a mis balai sur état des lieux il y a réforme il y a rationalisation il y a parafiscalité congolaise. Na ministère il y a mine ba informé na conseil de ministre ba mesure au bazui pour na contrer l'importation illégale il y a ba minéré il y a ba zone occupée parmi ba mesure yango déclaration il y a ba site minier rouge exigence il y a suspension il y a ba certificat CRGL na ba exploitant rwandais et surtout ko exiger les sous saisi il y a ba minéré exploité à partir il y a Rwanda. Après adoption, il y a la décision, il y a dernier conseil des ministres, puis adoption. Il y a le dossier, il y a le texte, conseil des ministres. Oui, il y a 15h13 et Suki Bongo, na 18h. Et que yo!